Merci et merci Nabande Konyo, surtout au Bozali Kolanda Bisso sur la W radio télé lisolo.com. Ils allaient toujours DSV Diana sur le foot de vous pertal. Moto toujours nakati yabato. Comme tu es bino ba auditeur pe ba auditrice news tout, ba série na biso ya mission en direct à télé. Ya solo bandeko vraiment tozali wana liboso na bino, que ce soit ba publicité na bino. Pour contacter toujours biso na niveau ba pib tout, donc en tout cas to sale la bino pour radio lisolo pib nyonso ezali filmage DVD CD ba pochette nyonso tout na kata radio lisolo, donc oza na posa na contacter radio lisolo to sale la bino ba biloko na nyonso. Alors bande ko na pesi mbote na bande ko nyonso bazali kolanda biso na mpoko malelo na émission na biso o tobetaka toujours émission ya kitoko masolo ya CNZT. Vraiment na thème ya kitoko oyo na elibino mokolo mwalelo ya solo thème oyo ezali kitoko pe ezali mawa na bandeko o tozali ko lan o bozali ko landa biso na mpoko mwalelo ya solo bandeko makambo ebele ezali ko sala manakati na société na biso tokoyeba yango te pe moto ayebaka makambo wana nyonso ezali obele kaka nzambe oyo asali likolo na se yende moto ayebaka ba makambo wana bandeko libala ezalaka malamu mais ekomaka ngai na kati libandele ezalaka sukali na kati ekomaka bololo pe pito pale pe koswana bitumba na banzi mingi balapa balobike na koki kobala lisusu te pe mibale ebele balapa balobake oui en tout cas na kobala lisusu te pe basi ebele ya solo bandeko bolanda biso lelo vraiment très attentive boyeba makambo oyo tozali kopasola mpoke elongo na bino na poko malelo. Thème na biso ya mokolo mwalelo ezali est-ce que tokoki kosala ba ADN ou bien tokosala ka yango te. Solo bandeko soki tolobi na thème na biso ya bongo est-ce que tosala yango ou bien tosala ka yango te bandeko bolanda biso na bokebi mpobo yeba esika o tolobi ke est-ce que senge na mabota nyonso basala test ya ADN na bana to na bana oyo mibali baza kobota ya solo bandeko ekozala important ou bien ekozala importante bolanda biso na bokebi esika oyo tozopasola mpoke ya solo na mboka oyo tozali kobenga na mikili oyo tozali kolobake na kati na mboka ya Kinshasa bandeko babengi mpe bakomi na kati na radio lisolo balobi ke non DSV bino lokola vraiment bobandi ba masolo mokili mobimba esengeli na biso vraiment topesa bino thème oyo po bomeka kobeta yango moto nyonso alanda apporter contribution na ye na masolo na biso ya mpoko malelo. Thème na biso ya mokolo mwalelo ezali boye. Mobali moko azalaki kosala musala na ye malamu na kati na mboka ya Congo bandeko. Na musala oyo bandai kosala esengeli ndenge mobali nyonso tu alukaka mwasi abala. Mobali aluki na kokuta anelenge mwasi pe na kosala oyo esali kambo oyo tozobenga libala. Na banzi balobaka moninga bali sepela ezali malamu pe soki yo po bali bako sepela. Alors libala ezali eloko malamu okobala nani lelo bakoki koloba ke nabali mopanzi ya mopanzi na ngai peut-être ekoki kozala vrai peut-être pe ekoki kozala faux po nyonso ezalaka mopanzi o nzambe apesa biso te ya mopanzi ya nzambe nde ezalaka na vérité ya solo bandeko soki tozali koloba ke likambo oyo ya vérité ndeko na biso abandaki kosala mosala na ye malamu na kati na RDC alobi oui esengeli na luka mwasi na bala bandeko lokola mobali wana zaki na mwa meya muke akeko luka mwasi abala bandeko boyeba famille na biso ya Kinshasa soko zali na mwa meya okeko luka moto moko oyo azali mwa famille moko pauvre ya solo ezalaka mwa pito pale na yebaka te pourquoi est-ce que na mokili nzambe astinda biso esengeli kaka biso batu ya mbongo to bala na kaka na biso batu ya mbongo to ba pauvre babala na kaka bango na bango ba pauvre bandeko ezali mwa pasi likambo oyo famille koti mobulu kote ya mobali komi okobala ete mpamba te bakoya kaka pona mosolo na biso kote ya mwasi lokola bamoni peke mobali azana mwa bafafio na ye bandeko bango mobala lingi mwana bango ezalaki problème te bandeko eloko nini ekokwea libala boyebi kaka kote ya mwasi na mobali kote ya mobali kofinga ya mwasi bazaka toujours komi kitisa mpamba te balingi mwana na bango abala libala esalami bandeko na kambwa libala ndenge sili kosalama bandeko
ndeko mobali afandi na mwasi uta bambula ebele ba 10 ans afandi na ndeko mwasi baboti pe oya bango 4 bana bandeko moni 4 bana soko fandi na mwasi boboti 4 bana mobali wana banaye ko gate mwasi na ye pe aza ko gate bana na ye bandeko. Alors bandeko bafandaki bien boyebi bato mosolo bazalaka toujours kokende kolia na bana na ba McDo na ba restaurant pe mwasi kosepelisa mwasi azalaki vraiment gâté mais mobali atali akomi kotika pe mwasi moko na kati na ndako akokende pe soit kobima na bandeko na ye ba camarades na libanda bandeko bolanda lisolo oyo esika nini ezali komemela biso pe esika nini oyo biso tokosuka na lisolo ya lelo ya solo bandeko esika oyo tozali kolobake mobali banaye kobima na mwasi mobali moko atiki mwasi boyebi na kati na musala esengaka pe ba réunion ya compagnie na kati na musala boyebi pe bien esengaka vraiment tokende kolia pe na mwa ba restaurant soit tokende kotala muninga moko boye azali soit chef na yo soit azali collègue na yo ya musala ndeko mokolo mususu collègue na ye moko ya musala a invité ebiseke non en tout cas mon frère na invité yo oya tokende tomela mwa kopo esika moko boye tolia. Alors bandeko ndeko ane siki azalaki alobi eze eloko moko ya mabe te eloko ya malamu ndeko akei po akende komela mwa moko na muninga ake kokuta muninga oyo tozali kobenga muninga na oyo tozali kobenga banyonyo mwana ndwele oyo tozali kobenga bafioti moko afandi na ye na muninga ne moko atuni o banani abi non oyebi ke mon frère bajour en tout cas soko leki na cour koto te vraiment ba série 8 eza mawatro atuni mawatro ndeni oh non vraiment ndenge ezali o aza vraiment copine na ngai alors ndenge ozali vraiment na benga ki photo sepela on vit qu'une seule fois tu vois mon frère c'est la vie hein yebe bandeko balobi na tango oza ko vivre na mutu azali mutu ne kobo mutu azali mutu na mabe soki olandie yo poko kota nzela wana mobali wana amonaki kezalaki ambiance abandi ambiance na mwana mwasi wana babandi kobima balingani alali na mwana mwasi wana na kati na chambre akosi mwasi ne biso fete ya musala ezalaki makasi mwasi lokola yebike mobali asalaka ba découchement te banini donc vraiment azoki en considération mais or que mobali c'est le début oya bandi akomi déjà mobulu kobima na fille wana kobima na fille wana or que mwana mwasi wana azalaki na garçon mususu oya bimaka na ye boyebi ba jeune fille soki aza kobima na père moko boye akozala lisusu na mobali na ye oya age na ye azwaka mbongo place ya père akenda kopesa jeune garçon boyebi makambo wana na kati na Kinshasa vraiment ezali à la mode makambo wana na kati na Kinshasa ezali makambo oyo ezali vraiment koningisa okomona tata mobimba aza koya na mwana mokie pe na lupango na bango papa ya mwana aza pe kondima papa wana pamba te mbongo oyo papa wana azali na yango pe na pasi oyo ezali na kati na mboka ya Kinshasa bato bazali ko se retrouver te bana mike bazali kokende pa batata mibimba donc moyen ya ko survivre ezali kozala vraiment mingi te. Alors bandeko papa wana azali kobima na mwana wana ko yebiseke non tu vois maintenant nga ndenge na alia vraiment naza na sainte père abi oui oza na sainte oh mais comment te longola mwana na bi jamais na kolongola yango te mwana lokola yebaki ke non père wana za na bambongo ebele alobi ke non na kolongola yango te ya solo tata wana tali koto na za na mwasi na ndako na 4 bana koto yo na chele susu jeune fille zemi soki na yebisi ya longola fille ya yebisinga ke non na famille na bamba longola zemi te soka longola ya kufa alors ngai pe na ko boma makila na ngate na ko sala ndenge nini. Alors et comme conclusion que d'où azwelae ndako ya kufutela abanda kufuta ndako alesae abokola zemi mais mwasi nae ayebate bandeko basala ki programme wana ndenge zalaka kaka mwasi ayebate alesaka ye abokola zemi afutele mbongo kufutela ya lopango ya ndako ya solo bandeko comme ki habitude or que la fille en question azalaki toujours na copain na ye o baba na ko vivre na ye. Donc ya yebaki zemi ezali na yango ya papa wana te ezali ya copain na ye bandeko bolanda lisolo lokola yebaki ke zemi ezali vraiment ya copain na ye ezali ya papa wana te mwana mwasi wana akomi na menace makasi epai ya papa wana
en tout cas ndenge zali awa vraiment na lembi ozoti kelanga ba temps ebele ozofandaka na mwasi na yo boyebi bana mikie ndenge bazalaka vraiment molende na likambo oya bolingo papa on esika zalaki na musala amonaki vraiment lokola banda ba makambo nana atrichate yiba ta mukete na libanda mais loko nini kende ko tinda ye akende ko yiba na libanda alors père wana akomaki ko condamner camarade oya memaki ye na nzela na yebise camarade na ye nga nazala mwasi na ndako na 4 bana mais tala nzela oyo memaki ngai yo sentete mengai na sente alors ekomaki mwa problème ndeko wana azalaki na musala mbala moko pan apike crise lokola apike crise bandeko esengelaki ba meme epa ya docteur na kati na musala ba memie epa ya docteur na musala esika komaki na ba memie epa ya docteur plutôt na kati na hôpital esika akomaki na hôpital babandi kosala ebe examen na docteur boyebi na biso soki obeli bakozwa bakosala be examen général bakomi kozwa kosala papa na be examen général l'air basali résultat bimi bapesaka docteur ndenge ba résultat bimaka docteur akomi kotala abengisi l'air à rétablir moi santé abengisi balongole na chambre na bayena ya tunye eloko nini esalaki yo est-ce que réellement que eloko esalako chaque fois abi non c'est la toute première fois eloko esala ngai alors bandeko docteur atunye obala père wana yebise ke oui nabala obota père wana yebise ke oui nabota bandeko alors lokola papa na yebisa ke nabota docteur place nde emona amonaki moi problème moko moni ke docteur sokali ko yebiso likambo akolinga alandelango malembe akolinga alandela likambo wana malembe ayebise est-ce que ozana bana boni abina na 4 bana abi c'est vrai ozana 4 bana bandeko boyebi lera kwe kiona bandeko boyebi ba deuxième femme ndenge bazalaka ba deuxième bureau soki ayebi kaza kotungisa mutu pona likambo ya mbongo mutu lera bengi na telefone camarade ayebi ke non mobile na yo wana azana hôpital akendaki mbangu mwana mwasi wana lokola zaki na zemi akendaki mbangu lokola wakeki mobile na azana hôpital po alakisa bolingo otobengaka makisosila koluka kosemisa po bamona ke non petite fille aza vraiment na bolingo nanga parce que na beli ye mutali boso akomaki mwana mwasi akomi na kati na hôpital tango mwana mwasi akomi na kati na hôpital afandi alors docteur atuni nan habité copine na ngai copine na yo bon donc aza na zemi docteur akamwa abi aza na zemi abi oui zemi na ngai docteur lokola yeba ki asala ki examen atalaki vraiment que non tato ndenga zali vraiment na kati na ye akoyi kobota te jamais na vie na ye akoyi kobota mais tato ayebisi ye que non oyo copine aza copine na ye zemi eza ya ye père wana ayebisi ye pe que non na 4 bana donc ekomi kolekela docteur atali makambo nga naza komona est-ce que eza réel ou bien eza réalité alors ayebisi mobali wana ayebisi que non en tout cas si c'est comme ça vraiment lokola za copine na yo ngana kolingana na solola obengela ngana no bana na yo nyonso tu bandeko père wana lokola zalaki lokola pe belaki esengelaki ke bana baya kotala père na bango na hôpital esika zalaki bana baye na mama copine wana asimi nzela akei bana koya baye na mama bakoti bamemi mwa biloko kolia boyebi no hôpital na biso ya Kinshasa bamemi mwa biloko kolia docteur abike mama naza na posa na solo na yo na bana alors bandeko mwasi andimaki ki kosolo na docteur mais docteur lera ye kotala lobi te en tout cas vraiment naza misale belé pona kosala mais na préféré que lobby oya to solo na yo malamu alors l'air mama abimi docteur abisi mobali ki en tout cas bana na yo nazozwa bango nazokonosalisa bango test lokola mwasi na yo abimi mwa muke nga nazozwa bana amemi bana na kati na laboratoire ndenge ezalaka azwa bendi bango bamakila ndenge ezalaka abendi bana na bamakila azwa tiki mama lera ye bana bayebise ke non docteur abendi biso makila bon mama yebaki na yete ke makila babendi tamso bakotala
ba typhoïde oyo ezali na kati na Kinshasa, soit ba amibe ou bien ba koyeko tala ke ba maladie ou ba malaria. Alors docteur lisusu ayebisi mama lobi non esengeli vraiment que mama pe to benda o makila omoni ke po malaria ezali mwa mingi, mama eba ite ke makila o baza ko benda ye pona musala nini. Alors docteur abendi mwasi makila. Alors tango abengi mwasi makila boyebi na Kinshasa résultat ezalaka tango mbala moko te mwasi na bana bakei na bango bayebi ata eloko moko te. Alors les résultats ekobima docteur afandisi mobali ayebisi wana baza bana yo abi oui bana nanga vraiment na bota bango na aneboe na aneboe bandeko tala esika o likambo na biso vraiment likambo ya kokamwa e bandi wana docteur ayebisi ke mais non wana bazali bana na yo te pera kamwa lobi comment bana nanga ta abi oui bazali bana na yo te tous les 4 wana baza bana na yo te pera wana tomboki abi mais comment bana onga na boti na bokoli bango yoke nokoloba bana ngai te bandeko docteur ayebise ke ngamu tunaza koyebiso ke bazali bana na yo te yo na vie na yo jamais okoye kobota na vie na yo jamais okoye kobota bandeko ndeko nanga ozali kolanda biso na 3W radio télévision lisolo obota bana na ona kati na ndaku lelo yo beli docteur ayebiso ke non bana wana bazali ya yo te ndeko nanga esiko ozali okokanisa nini esiko ozali okosepela to okomiboma. Alors mobile pesa qui est passé ayebisi docteur a expliqué docteur alobi ke wuta na age boye ozwaki problème moko boye na mokongo na yo yango nde infecta ki yo ke obota te na age na yo mais bon négliger ki traitement yango. Alors na age noza moto ko bota te. Alors mobile wana epesi epasi atuni docteur alo ayebisi docteur mais est-ce que bano yanga docteur ayebisi ke bana bazali ya yote il faut que tuna mwasi na yo bana oya bota bango na nani yo na vie na yo ko bota te. Bande ko to comme na problème mobile appliquer les sous crise wana pouf oya zeme akitaki apikaki crise ya mwasi anda ko piquer les sous crise les sous parce que ayeko tala ya zeme ya mwana mwasi wana oya kosela ki ezalaki zemi na ete ya ndako lisusu ayeko mona ke no ya ko bota te na vie na ye donc vraiment bana on a 4 baza bana na yete bandeko o bozali kolandanga mobala piquer crise akwei kokoya kwei docteur amoni ke non esengeli abenga mwasi na ye na téléphone abengi mwasi na téléphone ayebise ke non okoyo ya na hôpital pamba te mobali na piquer crise mwasi aye mbangu nakolela mobali na ngai nalingayo mo chaussette ya sapato na ngai sapato ya chaussette na ngai ndenge toali na lukuta na biso bandeko na biso basi bazalaka azako yiba yo azako boma yo mais alingi ne mbongo na yo mais alingi bolingo na yo te bandeko tango babengi mwasi aye akomi docteur ayebise ke en tout cas mama mobali nazali kobela il faut yebisa nga vérité to sala ki au jour auto bendaki bino examen makila nyos to salaki yo za na droit au botate mobile na za na droit ya ko botate. Alors faut yebisa nga 4 bana o yo botaki yango nanani ho bandeko mwasi okowanga na epai ya nani parce que docteur mutasala ba examen nyos surtout docteur muto ayebi okowanga na esika ya nani bandeko ekomaki problème mwasi akomi kolela docteur ayebisete non loba na koyede yo parce que mobali na yo ayebi makambu yango nde akweki parce que na yebisaki ke non ya koki kobota te donc bana wana 4 baza ya yete il faut yebisa biso ke non bana wana 4 obota bango na banani bandeko boyebi na bamapangu oyo biso to vivaka oyo bozali na mbongo na kati ya quartier mwa lopango na bino botonga mais yebaka voisin oyo bofandi ne pembeni bozalaka na ye malamu mais soko za na voisin malamu voisin ko protéger soki poza na voisin mabe voisin ko boma yo bandeko or que voisin oyo azalaki kaka na lopango oyo bango papa wana nde mutabana ko botisa ye bana papa wana pesa na bana ne 8 mais makasi na ye na mosala te makasi na kobotisa mwasi ya moto mais ye nde kaka pauvre kaka bana 8 ndako eza mabe mais yaza kobotisa mwasi ya moto oza na mwa mbongo et loko nini bandeko obo zali kolanda biso na tango oyo na 3W radio télé lisolo.com et loko nini tindaki mama wana akende epai ya tata wana abana kobotse mbongo abana kobotse bana bandeko lelo bona na biso na kati na bokebi bokoyeba eloko nini tindaki tata mama wana alanda tata wana
Alors tant que docteur a tuni maman a ebisi docteur a ebisi ki abi ah ya solo vraiment na botaye na voisin ah bandeko o botaye na voisin pour na nino sali makamba boye il fallait ebisa mobile na yo moi ça le bité docteur en tout cas ngai na fanda ki na ndako libala tant babala ki ngai na sali 2 ans na zo botate alors bandeko mobali ba koma ki na problème que non moi so ya botaka te amela milangi bandeko boyebi biso pe na communauté na biso biso africain tozali malamu mingi te muninga ko bala mwasi na ye ata baza ko bota te au lieu ko prier pona bango au lieu tamsu ko pesa conseil baza la malamu biso ba famille to yaka pona ko détruire toujours to yaka ko lobake non olingi mwasi abotaka te musala pamba kaka kolia mbongo basai na ndako za ko pasuka te makelele ezali te mwasi lokola monaki ke bakomi ko tia mwa makelele mwasi ataraki abi oh est-ce que ngam dans ko bota ou bien mobile parce que mobile aza ko beta nyonso tu azali ko tambusa mutuka ndenge nyonso tu mais bi ezali ko kota te mpe azali ko bima premier te esika o mwasi ataraki habite na mekanan ko tricher libanda soki ngam dans problème na ko yeba alors ko tricher o mwasi tricher na libanda mbala liboso na banzi pe bon tireur azalaki ne moi pembeni malgré mpiaka na kati na Kinshasa mais azalaki bon tireur esika o atiraki pe babina ye eloko kotaki zemi ekoti mama eko comprendre que non ah bon donc ngai nazali bien mais mobali azopesa nga bana te mama pe akangaki motema mwana ya liboso abotamaki afandi na mobali ezozwa makaka ezozwa mate atala lobi ah mwana moko soki mwana moko akoyi ko boya ngai po azo esusu mwasi musuba botani bana ebele alors amekaki lisusu place tirer esika oyo vraiment que ekangamaki bi na filet tala esika oyo mama acceptaki abotani 4 bana na libanda na mobali mususu mais na mobali na ye babota mwana ta moko te tala bandeko na biso esika o lelo biso to komi na kati na radio lisolo pona ko pasolo ya bino mpoke pona ko yebisa bino batu bozali kolanda biso na kati na masolo ya mpoko malelo bino bozali kolanda biso siko to komi na problème o esengeli ekatama na kati na masolo ya mpoko malelo mama mobali ayebike bana wana nyonso to abota bango na mwasi wana te ye abotaka na ete mobali ayebike bana wana nyonso to mutu tata na bango ezali voisin o ezali pembeni na lopango wana alors bandeko famille ya mobali eyebi peke mobali na biso na mwasi oyo babota ta mwana moko te donc mwasi oyo abota bana na ye na papa oyo akwen bandeko bino bato bolandaka biso bino bato bopesaka biso mayele boyebisa biso mwasi wana soki mobali alamuki nkomesili soki alamuki a continuer na mwasi wana bazala na ye a supporter bana wana ezaka bino bato bopesa biso biyano soki ezali ke abengana mwasi wana atikala na bana bino peka bato bopesa biso ke no en tout cas esengeli abengana mwasi atikala na bana mais soki abengani mwasi atikali na bana lupangu peka ka pembeni tata ya bana wana deja ke mobali wana yebi bien ke bana wana zana bango 4 baza ngate tata na bango yeyo pembeni amema 4 bana wana o ye mesai na bango o babenga ka ye papa azwa 4 bana na akene kotika moto azali pauvre malheureux oyo ndako kuto esila te mezana 8 bana bandeko problème ezaka ba solution bino bato bomemela biso na kati na radio lisolo soki esengeli ke bakende kopesa papa wana oyo abota na bana wana soki pe esengeli ke mobali abengana mwasi na bana na kati na lopango wana bandeko mingi bakoloba ke bana bazali ba innocent ya bato bayebi te bandeko tala esika o problème tozali na kati na radio lisolo vraiment esengeli na bino bandeko bino bo benga biso bo komela biso soki bakobengana mwasi bopesa biso réponse soki bakobengana bana bopesa biso réponse est-ce que mwasi wana azali lisusu na chance ya kofanda lisu na kati na lupango wana est-ce que azali su na chance ya famille ya mobali ba autoriser mobali azali su na mwasi wana bandeko tala problème oto yelaki bino sango oto memelaki bino mobali esika oya la mukaki vraiment azali koyeba te asala nini abengana bana abande na bango banda bo mwana bana bakoli abengana bango bana bayebi kaka tata na bango ye lelo bana na bakokisi ba 10 ans ba 13 ans ba 8 ans ba yakolakisa bango ke papa mususu ye or que père wana kombola kana kutu basakana na ye bandeko est-ce que bana na bakolinga tala bandeko problème oto zali kolobake ba mama obo zali kolanda biso
ete ya bino epesa bino conseil na masolo soki obali mobali azali kobota te yo okosala ndenge nini okokena libanda soko okena libanda les mêmes solutions oyo mwasi wana zwi soki pe koyebisa mobali yo esengeli osala lolenge oyo nzambe alingi tala teme na biso mokolo mwa lelo esika toyaki nango totikeli bino bobenga biso na ba telefone na radio lisolo bokomela biso na ba email esika oyo bokoyeba deuxième épisode nango ekosuka ndenge nini merci na bandeko nyonso tu oyo bino bolandaki biso na mpoko mwa lelo topesi bino bambote pe tokutani na deuxième série ya émission ya mpoko mwa lelo merci bye.